faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aller kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Moni biso baye tobandi makambo oyo ndenge tovandi awa tosali sauvons la RDC. Boyebi yango sauvons la RDC. Alors tobundi etumba monene tosali ba meeting ba beti biso le 11 janvier on a boyebi ndenge ba beti biso. Tokomi na semaine tobengi semaine ya 19 et 25 janvier 2015. Tobundi etumba monene badinga bakufi batiki biso makila na bango yango epesi tito koma lelo oyo boye bomoni ke ba dialogue ekomi kosalema bomoni ke bato bazongi sima komboki kende liboso tokoki kobosa na bango te yango na bomoni na modérateur na biso Claudel Lubaya toyo kosalisa misa oyo tosengi misa oyo ndenga witi koyebisa binowa na français pona kosambela pona bango pona kosambela pona mboka pe pona biso bayo oyo totikali pona pe ekende liboso pona dialogue to kosala na kombo na bango ekende liboso mboka na biso ezala mboka ya malamu mboka ya nsomi. Voilà bandeko tina toyaki awa tina tosangi misa ya lelo. Merci.